Vraie information. On vit dans un pays où le mensonge a pris l'ascendant sur la vérité. Madame Bijungoya, sans la connaître personnellement, elle a confirmé sa plainte Lelo contre M. Tambou Mwamba. A confirmé plainte Naye Lelo. Premier élément. Deuxième élément. À sali initiative parlementaire où Sengi M. Tambou Mwamba à répondre na misala sala qui l'Assemblée na Sénat mwisolongo ke wapi bandeko ya FCC bato dans la famille politique ya Tambou Mwamba ba bloquer initiative wana. Alors madame Ngoya qu'est-ce qu'elle peut faire avec Yemoko Moutoumouya qu'on va accompagner exactement parce que là c'est la voie de la démocratie, c'est la, disons c'est la voie de la majorité. La majorité a pris le dessus. C'est-à-dire bah Pékissier a continué, bah bloquer procédure wana. Donc tininga tozo bangana botoro va jamais bon les kenda on bango souté parce que procédure wana katani nanzela. Il s'agit de quoi? Monsieur Tambou Mwamba présente ses excuses à madame. Madame Alobi, je prends acte. Ndeko prendre acte, na prendre note ça biloko mi balé. Mouton Alobi à prendre acte, ça veut dire accéder dans des mondes na yote, ayoki kaka. Mais dans le discours, qu'est-ce que Madame Bijou dit? Alobi n'gape na s'excuser et pas na plénière. Na ba sénatrice, na ba sénateur. Elle n'a jamais demandé pardon à Tambou Mwamba, jamais. Alobi te que monsieur Tambou Mwamba, je m'excuse aussi, Alobi je prends acte na ba excuse na yo. Mais na sengi pardon na plénière parce que a réagi ça qui plénière à l'imisaï. Alors je ne comprends pas ceux qui ont l'intention de nuire. Comment les gens peuvent tordre l'image comme à que à Sengi pardon, mais non, à Sengi pardon, la vraie version c'est ça que je te donne. Et l'avantage de tout ça, c'est que je dois démentir en Wazate. Avantage c'est ça en Wana. Donc retenons que à Sengi pardon, à prendre acte na pardon et à excuse ya Tambou Mwamba, mais à s'excuser na ba député, na ba sénateur, oh ba ganga qui Tambou répondre qui mabe. Parce qu'il faut rappeler que ton madame Bijou a ganga gabi monsieur Tambou Mwamba, il nous a dit dans la présidente plénière et ganga qui. Bon, il y a un scandale. Donc là, elle n'a pas reculé parce qu'aujourd'hui, la plainte est allée. Donc la vérité est que l'anda qui va propos et batunyo mais oui, PPRD bazana machine moko ya intox na ya lokuta ya makasi. Parce que nga moko na moni on na réseaux sociaux tamo Sengi Bolimbisi madame go appelle Sengi Bolimbisi na ye ko senga batindela nga ba vidéo ba son o elekaki na Sénat. Na okipenda tamo Sengi Bolimbisi aboyaki champagne ou alokaki champagne yango accueilli kopesa ye ba fleur madame aboyi ko lukali sous scandale andim ba fleur parce que batiaki yango na mesa na ye siko madame na kozwa ye parole alobi boye je prends acte nandimi Bolimbisi mais na sengi na plénière voilà. Maman a sengi pardon na plénière a sengi pardon na Tambou Mwamba te. Lolenga ganga ki na salle que vous n'êtes pas digne d'être président. Et lukaki moi brouhaha et lukaki moi to mbutu lolenga bino ba moi to iboyi ne alobaki des autres et utaki pa na ndenge bazaki komi échanger Bolimbisi na plénière. Donc koloba etelelo que maman Sengi Bolimbisi bazali mobile na mwasi ezali susu ko kitise makasi pour le projet nyonso prévu ya Sénat eza 2 900 000 $ américains. Mais Tambou Mwamba projet non prévu a dépensé 4 500 000. L'Assemblée va mettre en place commission d'enquête. Yango il faut que justice na biso et ouvrir ba enquête na ndenge na bango. Les mazana ndap nazolanda film wana novelas wana ndeko moko atuninga lobi au moins mbalo yo dauphin ya mokonzi mboka kwei na ebise non wana eza kozanga oyeba FCC awakuya te parce que toza na deux pôles ya gestion na mboka na biso soko ke na côté ya UDPS eza de la base au sommet mais soko ke na mopanzi ya FCC ça va du sommet à la base na ebisa ke déjà que mo ndenge bandi wana peut-être c'est bandeko baro balingi na relaxa ba WhatsApp ya date wana na ebisa ke ndenge za boye ba koza juste un mot d'ordre pour na boyebisa bango qui n'a jamais péché et puis on va se taire ba ça les l'autre côté donc ba ko toucher Tambou Mwamba te na minute oyo parce que bazana kati ya bloc moko yake au Poitinga na Poitio et c'est ce qui s'est passé aussi dans Ngobila donc au Poitinga na Poitio alors je te bandi ko Poita na ya otikala donc le relier biso tout conclusion to kanga minoko biso tout parce que c'est to fungoli minoko to pesa nzela na bawe basi ba fungoli nzela justice
bazwa biso bien alors pour éviter bolingi to quoi biso tout to kanga minoko ndana kotikala souvenez-vous na audio ya Obé Minako souvenez-vous na audio ya Obé Minako alobi soki to sali keba te et que to raté pouvoir oyo boyeba ke muta kotikala akozala